Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zumel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zumel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zumel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zumel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino basango oyo tobombelaki bino na mokolo ya lelo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino na oyo etali lokuta lifuta na yango ezalaka kaka makambo nyonso esuka na ndenge ya mabe to esuka na ndenge ya potopoto pe solution ya malunga ezwama te. Lokuta efutaka te. Lokuta nde ezali kotia bato na kati na ba probleme ndenge na ndenge. Kasi yango wana bandeko babolingo lelo oyo tozali kolobela bino makambo na oyo etali ndenge nini ba opposant congolais ba zwaki lokuta lokola instrument na bango de guerre oyo bakanisaki ete yango nde bakolonga na yango ba election. Mais tokoyebisa bino tokotalisa bino ndenge nini lelo lokuta esika esukisi bango pe ndenge nini lelo bakomi kotata bana pe ndenge nini lelo bakomi lokola bazoba liboso ya mokili po ete bazali kobeta monoko makasi. Mais tango mindele to bapaya bazali kotala monoko makasi oyo bazali kosala suka na yango bapaya bazali koloba ete bato oyo bazali kosala makelele mais bazali na ba raison te oyo bazali kosalela makelele. Bandeko babolingo nakoya sikoyo kotalisa bino lokuta ya ba opposant congolais oyo baitilizaki uta ebandeli ya makambo na bango tina ndenge tokomi lelo ndenge nini eloko nini oyo bazwi lokola lifuti. Bandeko babolingo boyebi ete tango Tshisekedi bandaki kosala ba tourner na ye na Europe ezalaka na mwana mobali moko pe azali membre na kati ya IDPS kombo na ye Monsieur Mubake. Un jour bayambaka ye na plateau ya Monsieur Wechi. Tango bayambi ye na plateau ya Monsieur Wechi kaka ndenge abetaka monoko makasi azali koyebisa na Monsieur Wechi na ndenge ya kose vante même ndenge ezali wana daya kutu Tshisekedi bamindele bazali koluka ye partout baza kobenga ye po bakutana na ye basolola. Donc mindele penza baza na besoin na ye baza kobenga ye ezala na États-Unis partout wana nani moto bandaki koloba Monsieur Mubake. Bandeko na banzi bato oyo batala deja image wana bakopesa ngai mama Rosalie raison. Mubake azali koloba ete tala meme tokei na États-Unis mindele baza luka bakutana na ye ba audience pamba oyo bazalaki babolole bandimaki pe balobi Tshisekedi aza na ba contact ya somo. Mais toyebisaki bino bandeko lokuta efutaka te. Lokuta salaire na yango ezalaka pe kaka po o récolter makambo oyo ya pasi ya lokuta pe solution ya malonga te. Bandeko
lokuta na bango wana baye kopesa lisusu mbela. Oh non, ndenge Tshisekedi azali wana ba américain ba proposer hélicoptère moko na avion mibale na voiture blindée oyo ekobanda kosalisa na mokolo ya bakampagne mpo atambolaka na yango. Bino moko bomonaki suka na yango ndenge nini makambo yango eyaki kosuka mpona nini ezalaki lokuta. Après bandeko ntango akomi na Afrique du Sud bomoni ndenge nini babandaki deja koprepare cause ya koloba ete Tshisekedi azali président po ete ezali eloko moko babandaki yango utakala. Mais lokola ezalaki eloko moko babandaki kosala yango kaka na baplan ya mabe na ndenge ya molili bomoni ndenge Nzambe azali koconfondre bango. Alors bomoni bino moko ndenge balobaki na avant ba campagne ke Tshisekedi azali na contact na ba mindele ebele voire même ba américain baza ko supporter ba kopesa ye avion ba kopesa ye hélicoptère na voiture blindée ba makambo ndenge na ndenge. Mais bino moko boyaki komona ndenge nini tango ekomaki mokolo ya campagne akomi kotata bana na ndenge avion oyo baluwaki pour 9 jours mokolo ezongaki atikali kidiba na ndenge basalaki je po ete balingaki ete tango avion oyo kozonga bazala kote ya Kindu po soki likambo moko ebimi baluka raison. Mais Dieu merci Nzambe azalaki kaka kobatela mboka na biso mpe mokonzi na biso Joseph Kabila po ete tokoka kotombe na bapiège oyo nyonso babongisaki te. Bandeko bino moko bomoni ndenge nini babandaki koloba bazali soutenir à 100%. Mais eloko ezali kokamwisa biso sikoyo bandeko babolingo mpona komona ete tolobaka yango ntango nyonso bandeko bozali koboma banzoto na bino bozali kosala bamarche. Mais soki bakonzi oyo bino bozali kobomela nzoto bazali kaka na lokuta bokosala ndenge nyonso ata bomikaki baposo ya nzoto bokomona ete solution ya malunga ekozwama te po ete Nzambe alobi ete ye asalaka na bato oyo bazali na kati na verité. Mais soki ozali na kati na lokuta Nzambe alobi ete nakopesa yo mokongo nde eloko tozali komona bandeko. Boyoki ndenge na expliquer bino ndenge babetaki ntango balobi ete Tshisekedi azali soutenir à 100% na ba américain ba français ba belge. Bomonaki meme mokolo oyo ayaka na poto oyo afietamaki ya bombanaki na aéroport oyo bandaki kokengidila nsima ya bavitre oyo bakosaki bakongolais ke oyo aza deja na nini na hotel oyo batata minene na bamama minene bapakati mbangu oyo bomonaki ete na monsieur Wechi azalaki na kamera na ye. Kamera wana epezaka soki 5 kilo na lipeka bango wana bapakati mbangu. Tango bakomi kuna nzoka Tshisekedi abombaki na yaki na ye na aéroport boyebi bamakambo ngo ndenge nini elekaki mpona kolakisa ete bazalaki kaka na lokuta yango nomoni ete makambo na bango nyonso tu ntango bazali kosala ezali kosimba te. Alors eloko ye kokamwisa biso sikoyo ezali nini? Après avoir balobaki ete bazali soutenir na baoccidentaux, mais toye komona lisusu mwana mobali oyo Roger Lumbala oyo azali spécialiste soki azali kokosa on dirait na kati ya bapumo na ye babomba batia ba instrument ya makambo ya lokuta po soki aza koloba soki aza kokosa azalaka na bahésitation te oyo ayebimaka kaka pwa mais okondima te azali kokosa. Toye komona aleki liboso ya chaîne moko alobi nini chaîne ya bakongolais oyo boyebi alobi nini ke basali délégation moko bazali koya na poto awa po ete baya kozwa susu ba contact na ba européen to na ba occidentaux. Mais azali koloba malamu alobi ete tokosenga pe na baye oyo bazali kuna na poto o bazali ata na ba contact na bato lokola ba Alain JP na bato mosusu bameka pe kozwela biso ba contact po pe bakotisa biso na kati ya contact wana tosolola na bakonzi wana. Mais bandeko bomoni ndenge babimi batintin, bomoni ndenge babimi bacomédien, bomoni ndenge babimi bangoto bobo ndeko bango balobi ete Tshisekedi azali moto moko deja azalaki na bacontact ya makasi. Mais yoka sikoyo Roger Lumbala azali koyebisa bato ete bato oyo mosusu bazali kuna na poto oyo bayebi ete bazali ata na bacontact na bato lokola ba Alain JP na bakonzi mosusu bakoki mpe kozwela biso banini po ete bakotisa biso na kati ya nini tosolola na bakonzi wana bandeko. Donc koloba ete
ndenge baza kolongwa Kinshasa baza koya na poto donc bazwi na bango contact moko te baza koya mpona ete bato bazali na bacontact na balokola ba LJP bameka deja kosolola na bango soki bango bakoti bakomi po ete balukela bango rendez-vous moko bakende basolola na bango me bandeko kozwa contact ata Tshisekedi soki azalaki mpenza na contact yango bino bolobaki na bakonzi ya minene a partir ya Congo mpe na telefone akoko benga lobi délégation na ngai moko eza koya nalingi bakokutana na bino boyeboye po bosolola mais ekomi ete bango bakoya oyo bazalaka na bacontact ezala te na balingi mpe na bato mosusu bakoki kosolola na bango mpo ete bango soki bakomi batya bango na kati na contact wana mpo ete basolola na bakonzi bandeko bozomona bacomédie baaventure baza kosala délégation ya monene oyo ya UDPS ntango eza kolongwa mais Tshisekedi akoki kobenga na telefone po ete bino bolobi ete ayebani na bato na ye bamindele oyo babandaki koyamba ye mais eloko nini ezangi mpo abenga bango lobi délégation na ngai moko ezoya boyeboye ekomi lisusu bato baza na poto bazwa deja bacontact soki bango bakomi bakotisa bango na circuit bomoni bandeko tozali koyebisa bino tozali bato ya maboma te lokuta efutaka te lokuta yango nde bozali komona eloko bozali korekolte salaire na yango mais bandeko babolingo tozali koyebisa bino tofungola miso tozala mayele bato oyo bazali komema biso kaka na kati na makambo ya lokuta yango na bomoni ete tozali koavanse te yango na bomoni ete mboka na biso ezali kozonga kaka nsima bandeko babolingo nakoyebisa bino eloko moko ifo koyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana oyo nyonso bozali komona bato bazali kote ya opposition soko otali mitu wana nyonso bazali kaka bato bango nde bakontribue makasi na destruction ya mboka na biso na moment ya 32 ans mais eloko nde bato bazali kocomprendre te yango na omoni ntango mosusu nzambe azali kotia bablocage alingi te basimba mboka na biso mpo nzambe ayebi esika nini bakomema yango lisusu tala bandeko na mokili oyo nakoyebisa bino ya solo naye koremarke na mokili oyo sala analyse wana okomona makambo ngai mama Rosalie nazali koloba ezali ya solo eloko oyo bato balingaka mingi oyo bato bamonaka ete yango nde suka na yango eyaka kobima eloko ya mabe mais eloko oyo bato baboyaka oyo bato basatandaka nango te yango nde moto komona moto yaka kosepela na yango alobi nalingaki nasala erreur makambo yango tozali komona bandeko bakosa bino te Tshisekedi yete moto akotiela biso ba rose na kati ya mboka na biso Congo po ete soki ezalaki moto akotiela biso ba rose na kati ya Congo tolingaki meme tomona bilembo na ye na 32 ans oyo asalaka mpe na Mobutu tolingaki tomona meme ba souvenir mais tomona ba souvenir te eloko moko te alors wana ezali kaka ba distraction oyo ndenge balobaka ete ba masolo ya bambangisa yango ete ndeko na tango oyo na kotika bolanda Roger Lumbala ndenge nini tata oyo azali moto ya lokuta bazali kolongwa balobi basali délégation bazali koya mais bozali koya balongwa ba délégation eyaka soki déjà bosi bozwaki contact na bamindele yango boza koloba ete bokoya kokutana na bango a partir ya Congo bobengi bango bie bosali bafax bozwi baréponse mais bango baza koya kaka na ndenge ya baaventure bakomi awa nano kutu bakomi te babandi déjà bato bayebani na balergie mpe banini bango kozwa mpe contact mpo na biso mpo tokutana na bango kaka bamakambo bazali kosala oyo babengaka yango baaventure bacomédie bato bayebi politique baza koyeba baaventure bato oyo bazali kosala mais bapeuple congolais ebele lokola ndenge tolobaka mingi balingi koapprendre te na poto makambo ebele bazali komona yango kaka normal mais bazali kozwa tante ya koyeba ke bato bazali kokosa biso avant tokota na makambo mosusu na kosenga na papa Botamba tiela biso ba image ya Roger Lumbala boyoka ndenge nini azali koloba po ete wana ezali ba programme na bango bandeko ndenge bazali koya awa ezali pe po ete bakosa lisusu ba makambo babenda mo ba mike po ete mbalo lokola bazali koya na ndenge ya équipe bakoya penza kokosa pe ko bimisa lisusu bato bambongo bandeko ekomi nango système ndenge ezali wana bandeko ba Roger Lumbala basi ba moni ete na ba vote oyo ndenge ba voter bango bazali na moins de chance po ete bato ba voter bango lisusu yango na moni ete bazali kosala nyonso po baluka ndenge nini balo bata ete gouvernement ya mbalo ezala gouvernement ya union nationale yango na eloko bazali koluka mais nzambe ndenge ezali wana nzambe pe akangeli bango bizibeli po ete
motema na bango nzambe ayebi yango malamu. Mais bolanda nanu maloba ya Roger Lumbala botala ndenge nini bato bazali kolinga kosala ba comédie na makambo ya mboka bazali kozwa mboka na biso comme lokola poubelle mais ezali pasi pe mawa. Papa Botamba, ba image s'il vous plaît. Roger. Bonjour. Bon, de se rendre compte que le président Kabila Nimi Sukoyo, Cour suprême a publié comme président, a confirmé en haut. Alors, il a évité la stratégie Nisko Bino Bozo qu'on montait pour puisque Bino Olobaki que pouvoir être à côté de Bino. Bino Neba Botaki Bino Mingi, Nabié à président Tshisekedi, mais pour l'instant en tout cas, c'est le président Kabila Nimoutouba Nimi, à niveau Cour suprême. Quelles sont les stratégies que vous êtes en train de monter de façon que vous récupérez le pouvoir de Bino ou vous avez un pouvoir à peuple? Le pouvoir, c'est le pouvoir à peuple. Le président Tshisekedi a dit à Lobaki que jamais il y a un biloko il y a Cour suprême et justice. Bon, ayebaki déjà que biloko na eko simbate tala ndenge ndeko kamere akende quand même avec soutien. Il y a bandeko mususu oyo tozaki na bango ya opposition na bisope de manière indirecte ya kolobaki lokola cardinal Mosengo alobaki ke bongi kaka kokende kotika na les recours na Cour suprême na ba français na ba américain balobaki yango nde yango wana tolandaki kaka procédure wana pona kokende kotika mais kasi omoni ndenge basalaki buzoba et monanaki pona koboya ko traiter dossier lokola esengeli nde yango wana lisusu omoni ke la Cour suprême en dehors il y a dossier oyo il y a Vital Kamerhe cardinal Mosengo alobaki ke azali na ba résultat ba bengisa église catholique amemela bango ba résultat ba fondation pe balobaki ke ba constataki ba irrégularité mingi bango pe bakoki kopesa nini apport na bango mais tomoni kaka ndenge Cour suprême a se précipité pendant kosala biloko na bango wana d'ailleurs biso ndenge tozi tolobaki biloko wana eza kotala biso te nde na yango toza kolobela bino que toza ko zela mot d'ordre ya président na bandi na mot d'ordre wana tosala un grand rassemblement na rassemblement wana ekosenga ke tosala net na place Tahir oyo ya Égypte donc tosala yango pe awa na kati ya Kisasa de sorte que ceux qui tosali tokei tina mokolo o Kabila akolonga na pouvoir en dehors ya ça toza pe na balai diplomatique lundi oyo donc dimanche toza kolongwa to kota à Paris lundi toza kosenga na ba combattants surtout o baza kolanda biso à ce moment précis bangubaya baya kozela biso pona kolakisa ke baza ko soutenir position ya oyo biso toza kosala na délégation na Roger Lumbala Zali toza na Martin Fayulu toza na Lisanga Bonganga toza na bato nyonso tout o toza na bango na nzela et ozala ke pona kolakisa ke bato baza ko sima makambo ya opposition o baza ko bunda bakozala wana de sorte que bandeko tout ba ceux qui aussi Paris tozo kota na Londres donc mercredi au plus tard ne tozala na Londres pour tout na ba parlementaire kuna mais na bandi ceux qui nta komba salisi tokoki kokota déjà mardi na Londres donc délégation nyonso to wana tokozala na bango naza koya na bango de sorte que toyeba ndeni tokosala pona ceux qui aussi na bango tokoki kosola pena na bakonzi o baza na Paris ceux qui nta komba pe salisi tokosala tokozo pe ba rendez-vous na Bruxelles mais oyo surtout oyo ayebi ke akozala na rendez-vous ya munene oyo akozo la biso c'est-à-dire que na ba Alain Juppé c'est-à-dire que même na Sarkozy même na premier ministre belge bosali bobongisa de sorte que soki toyeba la moko tokutani na bango pona olobela bango ke makambo awa ezali bona ata peso koza na rendez-vous na États-Unis d'Amérique mais toza na visa pona États-Unis d'Amérique te mais à partir kaka ya rendez-vous obino bokoki kozwa tokoki pe kolongwa koya kuna po tolingi te bato baya koloba ke o bosalaki nini offensive diplomatique te tolingi soki tosisi nyonso to wana tike eke esimbi te na ntango wana totinde bato na nzela wana ekozala sikoyo pouvoir au biso moko toko récupérer na banzi ke nde makambo oyo vraiment nga naza kosenga na bana ya diaspora base la biso toza koya pona ekolo. Au moniteur est dans un retard puisque déjà la Cour suprême a publié déjà que Kabila président a prêté serment déjà mardi. Mais problème est que Laurent Gbagbo a prêté qu'il a un serment. Tolinga kite bato baya koloba ke bolanda ki ba procédure légalité. Nde yango wana oyoka ki président Tshisekedi alobaki ke ye akozela
akopesa mot d'ordre te aza kozela makambo communauté internationale ndenge elobaki. C'est pourquoi omonaki ke ata ba français ata ba américain baza kaka na position moko ya bien. Toza kutu kokamwa ndenge toza koyoka ke ministre belge des affaires étrangères à Kolongo kuna pona koya na prestation ya serment ya Kabila. Nde toza kosenga na bandeko na biso o baza na kati ya Belgique basala mouvement moko ya monene de sorte que ministre wana yepe abanga opinion o ya biso eleka de sorte que aya epai bote po koyana ye ezane tukoya ko cautionner makambo o eza kolekawa oyebi ba mindele entre bango balingaka ko se contredire te soki siko ba Belge baye ba français bako sous position nini ne ngwana za kolingaka il faut ba empêcher ye aya awate de sorte que position ya ba français biso to landelango pour ekene malamu. C'est-à-dire rendez-vous dans Londres c'est comprendre bien pour na beaucoup dans parlement et à Londres. Rendez-vous à Londres to kutana na ba député au baza ko soutenir hein ba député au baza ko soutenir opposition au balingi ko comme ce message na biso po basolola yango ata na conseil de sécurité oyebi ke bato na baza kana makasi mingi basolola kana ba américain donc bango pe bazali bandeko ya ba américain donc tout ça ko linga ke et que ne denga de sorte que tous on a une solution na makambo o ezako ya o pacifiquement ceux qui wana isimbité en tout cas na bandi que ba plan nyo surtout oyo to lengelaki et ko bimana na ba manche na biso. Ok, merci beaucoup. N'avez-vous sur Rosa Suna Momo Boye ou le Koko Bakisa pour nous clôturer interview na biso. Liloba o na sana yango na loba yango mbala na mbala mpe na loba yango na ba diaspora. Et congolais ata soki tosi to lembi ata soki tozo kokate diaspora bino bana ya mboka o bozali libanda bino nde boko bikisa biso bino nde boko bikisa Congo tala ndenge boko mi kozwa conscience makambo o bozo sala kuna eza kolekela biso ne wana toza ko ndima bino toza ko sepela ke bino bo continuer ko sala yango et ko libérer biso et pas iboye communauté internationale na tango aza ko yoka bino aza ko sepela mingi et pas iboye bato ata soki baza ko boma biso ata soki baza ko kanga biso ata soki baza ko pimela biso biloko kolia de sorte que pouvoir oyo et continuer mais libération ya Congo et Kouta la diaspora congolaise. Merci mingi. Bandeko babolingo na banzi ete bino moko bouti komona pe bouti kolanda ndenge nini bozali komona bato bazali komikosa kaka po bas mi sepelisa bango moko bazali kotia toujours peuple na kati na désordre tant o ezali tant ko tonga mboka to ko sala ba makambo po temboke kende liboso mais bazali ko yaka na lokuta mais baye bakaete e kozala na moment moko bato bango bazali ko kanisa ete bazali bango to bobo oyo bango bazali ko kanisa ete tozali ko buba bango mokolo bako fungola miso mokolo bato bako ya ko comprendre na banzi ete bako yina bino ko leka même président Joseph Kabila oyo na liebisi bino ezali maloba oyo bokanga date ya lelo na lobi yango malamu mokolo ba peuple oyo bazali na kati na elamba ya mwindo na miso na makambo bozali kosala kokosa mokolo bakoya kofungola miso ko comprendre bakoyina bino koleka meme Joseph Kabila alors bandeko babolingo na koyebisa bino lisusu po ete na balokuta na bango Cardinal Mosengo ayagi lisusu kokota na kati na baje na bango baje o bazali kosala donc balingi baye kosalir lisusu personnalité ya Cardinal Mosengo bandeko tala na baje o Cardinal Mosengo alobaki Cardinal Mosengo alobi ete ye azalaki na ba preuve oyo ezolakisa ete Tshisekedi alongaki c'est bien mais tala kaka ye moko cardinal moto oyo atindaki bango alobi bokende na cour suprême po ete cardinal alobi ye pa atindaki quelques témoins na ye na bakwe mosusu po ete alobi ete ye pa azalaki na bapreuve mais ntango cardinal azali kotinda bango alobi bokende kosala recours na cour suprême de justice mais ndenge nini cardinal Mosengo akokaki mpe kozwa baelema oyo ayeta ebiki ezalaki lokola bapreuve apesi bango alobi tala oyo ezali bapreuve ya biso bakatholike oyo tosalaki na mokolo ya baelektio yango oyo atiki bango bazali kosala recours na bango na cour suprême apesi bango pas même bapreuve baelema oyo bato ya katholike mpe basalaki oyo ye alobaki ete ezali bapreuve ezali atiki bango bazali kokende kuna pe kamera azali kosala recours azali kokotisa ba recours na ye oyo asalaki
eloko ekamwisi bandeko apesi kaka lettre oyo ezali kolakisa ete il faut baboyikote baélection mpe lettre mosusu akomi ete baélection ezalaki trike baélection bafraude ezalaki bamakambo ndenge na ndenge mpe alobi ete bachiffre oyo bapesaki ezalaki ya lokuta me bapreuve ezali te. Alors bandeko boyebisa biso ata kutu balobi ete justice yango ya mokili ata na États-Unis banini yo za koya kokotisela bato papier ya boye bapreuve eza te bakokatela yo likambo ndenge nini. Et puis akotisi na papier mosusu aza kolakisa ete parti na ye bandimaki po ete azala président na nini na ye po ete yenda a représenter parti na ye comme président wana nde bapapier ake kokotisa na cour suprême. Bomoni teke wana eza bacomédie, wana eza bacomédie. Yango tozali koloba bandeko bozali kolekisa temps pamba temps oyo tokoki koconstruire mboka na biso ekende liboso boza kolekisa yango pamba tala bato oyo nde balingi Kongo te, bango nde bazali kolinga ete mboka na biso ezala kaka na kati na kotata bana alors que moment oyo ezali moment oyo Congolais nyonso to akoki kopesa maboko po toluka ndenge nini ya kotonga mboka. Omoni mitema mabe na bango place ezali lelo oyo bandeko nazali koyebisa bino ya solo Monseigneur Mosengo esika azali aza na soni ya kosakana te. Mpona nini? Po ete Monseigneur Mosengo akanisaki ete lokola bango babandaki kodiskute mpona likambo ya cour suprême mpona kodiskute makambo nini ntango Monseigneur Mosengo atindi bango na cour suprême akanisaki ete bango bakokende kopesa cour suprême baelema mpenza oyo ya makasi oyo ya solo cour suprême akomona mpe aétudie yango. Mais bakei na cour suprême bandeko bakotisi bapapier moko oyo ezali kaka bazali kosala réclamation mais bapreuve eza te na banzi ete Monseigneur Mosengo place azali aza na soni ya kosakana te, aza na soni ya kosakana te. Yango na tozali koloba mpona nini Monseigneur Mosengo aidaki bango ata te azwa ata bapreuve oyo ye alobaki ete ye azali na bapreuve azwa apesa bango aloba ete bokende kokotisa na cour suprême. Bomoni ndenge Monseigneur Mosengo asalir mzambala na ye ya basango bazwi mpenza bapakoli ye potopoto ya mwindu na mokongo oyo moto nyonso azali komona. Omoni ndenge ya midiminie sans que ya miyeba en étant que Monseigneur ata kuta azwaki pression ndenge baza koloba pression eutaki libanda mais avant ya koréagir azali mosali ya Nzambe il faut raisonner mbala mingi avant à réagir il fallait kutana na bato IDPS aloba ete bon makambo toza komona bolakisanga est-ce que bozana ba preuve soki bato IDPS balakisaki ba preuve nyonso wana Monseigneur Mosengo alingaki azwa courage ya koloba mais ya moni ba preuve te kaka makambo bazali koloba ya koganga nde Monseigneur Mosengo atelemi ya bandi koloba pe bato oyo ye Monseigneur Mosengo azali koloba bato na ye ya catholique atindaki ba preuve nini ba memelaki o Monseigneur akokaki koyede bango te po apesa bango bakende kokotisa na cour suprême. Bomoni na banzi ete Monseigneur Mosengo esika azali aza na soni ya kosakana te mais lokola balobi ete soni epai ya Congolais ezali eloko moko Congolais po beta yango nsangi ezali facile. Je suis sûr Monseigneur Mosengo akolinga kondima échec wana te mais ezali mawa mingi. Yango na bandeko babolingo nazali koyebisa na bakongolais tofungola miso bato ebele lelo bazali kokota na baerreur na babozoba ya bamakambo ezanga tina sans que bamiyeba. Tala lelo ndenge ezali wana lokola ba Roger Lumbala bamoni ete bazokota chômage kala te tala baventure bazoya oyo tosali délégation na biso tozoya na poto bazoya sikoyo bayebi ke lokola makambo eza moto baya kobeta lisusu bamasolo ya lokuta po baluka ndenge nini ya kobenda bakongolais bambongo na bamasolo ya lokuta oyo tolingi tosala boye plan de beboye bandeko nazali koyebisa bino ya solo boko regrette makambo oyo un jour. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi Mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Ba Congolais pe ba Congolaise na koyebisa bino il faut boyeba yango ete tango bozali kolanda ba soi-disant ba opposant congolais o bino bozali ko soutenir bolanda ka bango kaka pona loyenge te bolanda ka bango kaka te po ete na système o basi ba yeli bino ya lokuto o mwana mboka o boyebo te bandeko
bolandaka bango boyebaka bamakambo bango bazali kosala eske ezali malamu to mabe atala lelo oyo bozali koloba boye bakoki mpe kozwa lelo bapesi bino bato yango bino bozali kolela mais soki lokuta oyo bango bazali na yango ezali kose demere kaka bino bokanisi ete paradis oyo bino bozoloba ete Congo ekokoma paradis bato bakobanda kolia 3 fois bana bakobanda kotanga te bakofuta courant te bino bokanisi bamakambo wana nyonso tu mpenza ekokoma kaka facilement boye na bato oyo bazali na kati na lokuta ezali na babiloko mosusu ifo botalaka soki mpenza bato bazali na babolingo ya peuple eske bakoki kobanda kokosa lisusu bapepe yango botala ndenge Mubake na plateau ya Wechi alobaka awa ke Tshisekedi azali na bacontact na ndenge moko ya kosakana te bamindele kutu baza kosenga baaudience banini moyen te mais po mona ete makambo wana ntango elobamaka kala baye kopesa na bamasolo bahélicoptère baaméricain bakopesa hélicoptère mibale na voiture blindée na baavion boyokaki bino moko na matoyi na bino ezali teke moto mosusu alobaki mpe bomonaki ete ntango ekomaki mokolo ya baavion yango ndenge nini ekomi ete sikoyo bakongolo baza na Afrique du Sud bato ya mwa bamoyen basangisi mbongo na ndenge ya kinsweki bake kolua avion pendant 9 jours mpo balingaki te epesa mwa soni bomonaki mpe na ndenge avion yango ntango ye kozonga epesiki mpelekese bandeko balobi ete Tshisekedi aza na contact bomonaki meme ndenge Mubake azalaki kobeta munoko makasi na plateau ya Wechi mpona koloba non toza na banani tala kutu baaméricain baza kobengisa biso toza kokende budo Tshisekedi mpenza moyen te mais lelo oyo yokamba maloba ya Roger Lumbala aza koloba ete baza koya délégation moko boye mpo basala contact bakutana bamindele aza kosenga meme bato baza na bacontact na ba Alain Juppé basala tu bazwela bango mpe contact mpo bakutana na bango mais comment bomoni sikoyo ke baza bacomédie baza bangoto bobo bino bato bosali délégation bozolongwa na Congo avant ya kolongwa il fallait quand même prendre contact à partir ya Congo bolobi ke bon biso toza koya bobengi eta baresponsable yango baautorité yango ya France ya Belgique bani bobi délégation na biso eza koya ndenge ezali koya wana alors tolingi déjà tolingi tozwa déjà contact na bino soki tokomi tozwa barendez-vous mpo tokutana tosolola voilà bato oyo ya mayele basalaka nde bongo mais yoka Roger Lumbala aza koloba ete tosengi na bato oyo bayebani mpe na ba Alain Juppé na banini bazwela biso bacontact mpo ete soki toye bameka kokotisa biso yoka bamakambo bazoloba ozomona kaka bacomédien baaventurier bazosala kaka bamakambo na aventure alors sikoyo tozotuna délégation yango oyo bango bazolongwa mpo baya ezali kaka mpo baya bakutana na bapeuple congolais babetela bango kaka bamasolo ya lokuta ndenge nini ya bobimaka na balabala bosala boye après esili nsima baza koloba ete bana ya poto oyo bazali ya bazwela bango bacontact na bato wana mais boza bangoto bobo boza baaventurier boza bacomédien ndeko makambo tozoloba bato baza mayele bazocomprendre mais bato baza na elamba misu moye bacomprendre eza te yoka ndenge aza koloba ke baza kolongwa délégation eza kolongwa soki délégation eza kolongwa alors que lelo oyo Congo ese komi évoluer na makambo ebele batelefone ekomi bebo bafax bebo mais bokoki kosala avant bolongwa délégation elongwa bozwi bacontact na bakonzi déjà ya baeuropéen kuna na Congo mais ekomi ete bacongolais oyo bakoki kosala mpe bakoki kozwa biso bacontact na bato lokwa ba Alain Juppé bandeko nazoyebisa bino naza koyebisa bino vérité bamakambo boza komona oyo bacongolais baza kosala oyo baopposant congolais baza kosala eza nango kaka baaventure na baaventure yango na bato ya mayele soki boza kotala bokomona ete bato bakomemela biso mpe rien na mboka na biso naza koyebisa bino ya solo bato bakomemela biso rien déjà bandeko toyebisaka bino ete baaventure na bango ebandaka ndenge nini ebandaka tango bakosi bato Tshisekedi baaméricain balobi bakopesa avion soki mibale na hélicoptère na voiture blindée tango Tshisekedi ake na Afrique du Sud kokoma komi tango akumelaki kuna bandeko problème ebandaki kosimpose ezalaki nde likambo oyo ya avion tango bango bareservaka avion moko boye bandeko ekomi sikoyo Tshisekedi ake kuna mpo bakende koretire avion na sikoyo na prix oyo bango bapesaki prix ezalaki ya makasi ekomaki sikoyo sombele suka bisanga tina ndenge omoni sikoyo bayaki kosala ndenge nini
baluba oyo ya Afrique du Sud basal beti mutu sangisi bambongo ba ko louele moi foker moko ya muke ya 7 place nde yango no moni alungwaki na yango Afrique du Sud aye na yango ondenga bande ko beta to la zako lobo avion na ngai olia loba ete avion ba louele azolo ba avion na ngai oyebi soko zoko loba go eloko na ngai do ou bien avion na ngai mais eloko na soko lobi ya ngai donc ezé eloko moko teke lobi batu bako yoka ke oh non babotolaki yango oh boyebo non yango na eloko tozali ko loba ete il faut tozali ko senga na ba congolais bozala prudent bozala mayele bakomi nde kosakana na bino bakomi nde kosala n'importe quoi il faut bozala mayele bandeko ba bolingo po soki bozali mayele te bokomona ete bokozala kaka batu moko oyo makambo na bino nyonso tu bokobanda kosala ekobanda kobeta kaka bapoto opposant congolais basakani na bino mingi balobeli bino makambo ya lokuta bandeko botala kaka bino moko bozala pe batu ya kokanisa babanda depuis année 2000 babanda kokosa baza kokosa bino kaka ti lelo babanda depuis 2000 koyebisa bino ke mboka na biso bakoenvahir yango barwande depuis 2000 ti lelo mais bino moko pe il faut bomitula bolobi mais mboka yango pe balobaka bakoenvahir ti lelo tozomona kaka biso moko bakongolais nde toza kodirige mboka na biso donc eloko ezali wana bakongolais bofungwama bozala mayele mutu na mutu azwa mayele akende kopesa implice na mboka totonga mboka oyo eza badistraction bazalaki na yango ntango ya mobutu yango wana bazali komemela biso kaka bazali kolinga mboka na biso ezala kaka stationne esika moko ntango baza mpe na soni te baza koloba ete botala ndenge rwanda bazali kotonga mais boza bazoba soki rwanda bazali kotonga ata lelo ndenge bozali koloba ete rwanda baza koexploite bakolta na biso mais soki lelo rwanda batongi mboka na biso batongi mboka na bango ezali nini po bino moko biso moko bakongolais tolingi kovanda na kati na distraction olia kosangisa mayele tovanda totonga mboka Joseph Kabila asapesi biso déjà pas ndenge nini biso bakongolais tokoki kosala mais bino bakongolais yango boza koloba bana mboka bolingi kaka badistraction bamakambo ya lokuta esprit ya kimoyibi kaka kati na bino yango nomoni ete bozali kotikala kaka bato ya pasi bato ya lokuta bato bozali koloba bamakambo oyo ezali ata na ntina te yango wana tolobi ete bapeuple congolais boyebaka yango ndenge ezali wana nzambe akokonfondre kaka bato oyo bakotikala mpe kaka bato ya pasi lokola balingi kochange te lokola balingi kozwa makanisi te baloba ndeni toyeba ndeni ya kosangisa mayele mpo tokende kotonga mboka bokozala mpe kaka bato ya pasi aya na poto bino bokanisi ete bamarshe oyo bozali kosala na poto bino bokanisi bokoleka mundele mayele bino bokanisi soki bosali mwa marche moko ya loyenge bokeyi bobuki banini botie bavoiture moto nde bolobi bolongi bango mundele yolonga mundele na kati ya mboka na ye mundele aza mutu ya temps mutu mwindu nde azali moto ya loyenge akanisaka ete soki asali likambo mbala moko nde azwi solution mundele aza mutu ya temps yokanisi ndenge boza kosala bamarshe wana mindele bavandi baza kozwela bino basolution baza koetudie bato oyo tokosilisa bango ndenge nini bandeko bomoni kaka bamakelelo bakosala mokolo kaka bokoyoka kaka baye bazweli bango mesure moko oyo kozala mpenza ke mesure ya kofieta bango contre mire bokomona makelelo wana na France ekosila na Belgique ekosila na Angleterre ekosila ndenge ezali wana bamindele baza kozwela bango bamesure kaka babuzobo boza kosala baningi tala nakopesa bino exemple moko mpo nayebisa bino ete bakongolais baza komikosa lelo bamosusu bazali koloba ete tolingi Egypte na kati ya Congo tolingi Tunisie na kati ya Congo c'est bien mais nakopesa bino exemple botala lelo Egypte basalaki tu balobi ete Mubarak akende Mubarak depuis akenda bokonzi yango liye bazwa yango mpe ndenge basepelaki mboka eza kaka na mikakatano baza kobundana kaka bango na bango problème nde eloko oyo soki bosali erreur te na Congo oyo baza koloba ete bokende bandeko soki otali meme baopposant na biso bazali bato moko oyo bazali assoiffé de pouvoir pe posa ya mbongo ezali kati na bango bakoya kosala eloko ya malonga mpo na mboka te lokuta na bango baza komikosa bilongi na bango ezali kofunda botala Egypte lelo bomoni situation eza na Egypte Mubarak asa kenda na ekala est-ce que baégyptien
bazo vivre bonheur yango ya départ ya Mubarak baza ko vivre yango te po nini lo yenge mosusu etindaka moto akota na kati ya pasi sans kami yeba lelo ba égyptien mosusu ba komi koloba yango ba bi fallait kutu Mubarak vanda na ye keto ke ko sala ba désordre tala lelo ndenge mboke komi omoni ba égyptien ba ipomi koloba yango ba komi ko comprendre ba lobi to sala ki na biso loko te alors que toza ko mema kutu mboka na kati ya kao omoni ba peuple congolais bozwa mayele oyo ba makambo baza ko sala ba kasaye mingi baza ko linga ko pelisa moto na kati na makambo oyo pona nini lokola ba moni Tshisekedi mutu na bango baza ko sala tout mais nzambe ya ko confondre ba marche na bino boza ko sala soki kutu ba marche boza ko sala na Congo wala nde mususu na mboka mindele yo na mboka mundele loba ete na ko martele mundele ti na suka mozali ko mikosa mundele soka lobi asili sabino ko si sabino bien soki kutu ezalaki na Congo wana to beteli bio maboko mais na poto mboka ya mundele esika mundele za ko gérer administration na ye yo ya ko loba ete na ko martele bato ti na suka bino nde ba ko sili sabino tozali kaka boko mona ndenge ba ko sili sabino boko mona ndenge ba ko fieta bino contre mi o nyeso za ko saliza ba loyenge ya tamuke. Mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Ba peuple congolais na banzi ete bino moko boye bomoni pe bo comprendre il faut bozala bato oyo na ndenge tozali koloba boyeba ndenge nini bokoki ko banda ko comprendre bato oyo na makambo bazali koyebisa bino. Yangana bozali komona te bandeko. Na ba makambo nyonso oyo bazali kosala bozali kozwa kaka échec po ete epai na bango bazali kozwa arme ya lit na bango nde lokuta yango no moni ezali kopesa bango échec yango no moni ete moyen pe ba réussir eza te eloko ya mabende oyo ezali koboma yango wana lokuta efutaka te tala ndenge Roger Lumbala bazali kosala kaka ba makambo na ndenge ya lokuta babetelaki bino ntango awo Tshisekedi azali na contact ntango ye mokolo afietamaki na kati ya aéroport wa bombanaki wazalaki kokengidila bandeko baye koloba nini non ndenge ezali na président na biso bomoni bamindele bapesi ye valeur tala kutu bazwi ye banini mais lelo oyo bandeko tala ndenge ba makambo yango esuki po nini bo utilizaki arme ya lokuta yango na ezali lelo kofuta bino ba makambo bozali komona lokuta efutaka te bandeko lokuta epesaka solution te ndeko na ngai po ete lokuta ezali kaka ndeko ya pasi yango na omoni ete bozali kosuka kaka bato ya pasi ba makambo ya lokuta yango nde ezali kosala ete bo avance te ngai na kokamwa mingi soki Monseigneur Mosengo azalaki na ba preuve ndenge alobeta azalaki na ba preuve za ko laksa ete Tshisekedi a gagné mais apesi bato voya malamu alobi bokende na cour suprême atindi bango na cour suprême azui ba preuve na ye ya bango bato ya catholique o basalaki o ndenge alobaki azui abombi yango mais aide bango penza na nini tala siko Vital Kamerhe ba biloko akende kosala ezali kaka ya ba déclaration na ye ya makomi mais ba preuve eza te et puis iloko ezali kokamwisa ye moko Monseigneur Mosengo akei kobeta ba discours pona koloba ete Tshisekedi a gagné mais atikali ata komona te balakisi ata ba preuve te oyo eza kolakisa ete Tshisekedi a gagné kaka ya maloba yango na omoni ete ye moko Monseigneur Mosengo atombe na propre piège ya bato ya IDPS yango na omoni ete tala lelo ndenge Monseigneur Mosengo asali oyo babiloko yabo ezali mpona koyinisa église catholique na bato mosusu sanke ya miyeba oza kopesa ba déclaration bandeko lelo soki balobi ke Monseigneur Mosengo aya kopesa déclaration alakisa na ba preuve oyo ezolakisa ete Tshisekedi aganiaki na banzi ete akozala na yango te wana nde ezali sikoyo soni mpona Monseigneur Mosengo bomoni wala nyesu ko salir église catholique au lieu ezala kutu mwa moto moko mosusu aza ko salir église catholique mais tête numéro 1 ye moko azali ko salir église catholique ezali pasi mingi pe mawa oza ko pesa bato conseil bokende na cour suprême
mais yo moko otuni bango te baelema nini yo bokokende kokotisa mpona kolakisa ete bamakambo yango ezalaki kaka baaventure bacomédie Vital Kamerhe yake kokotisela bato babiloko moko bandeko soko omoni ndenge babandaki kobetela yango tolo biloko ya moto nakotisi biloko ya moto cour suprême tozela kaka bandeko nzoka nde bayebi na bango ke lokuta babandaki kotante maje bandeko balokuta na bango ebandaki même avant baélection yo si omoni ke avant baélection babandaki déjà kokanga batricherie avant baélection botala papier toyiki kozongo place boye bato ya nini Kabila alingi atriche babandaki déjà baje na bango bandakala mais mpo omona ete nzambe azali kaka nzambe aye kosukisa bango yango tozali koloba bandeko eloko oyo nzambe asimbi na loboko ata mokili egangi ata mokili eningani moto akobotola yango akozala te lokola Joseph Kabila azali ya nzambe bandeko makelele oyo nyonso tu bozali kosala ezala bomati ezala bomitumbi ezala bomibomi lokola nzambe alobi ete eloko oyo ezali ya mwana na ngai Joseph Kabila Kabange bandeko tokomona bino ndenge bokobima mitoki ya mibesu awa na bapoto pe soki bolingi koapprendre te bozwa mayele po ete tokende kotonga mboka bokozala kaka bato ya pasi na pasi bandeko babolingo oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci